Bonjour, bonsoir, bandeko nyonso bamesana ko s'abonner massivement na chaîne Kitoko na Les Amis TV, chaîne oyo epesaka ba news original pe ba information solo oyo bato ebele bamesana kolanda eza kaka Les Amis TV ya ye moko mobose Papi Mokoto. Je salue à passant ba merveille awa toza lelo na kati ya commune ya Kasavubu. Lelo toye na concert ya suka ya fin de l'année ya ndeko na biso musicien na biso Pacheko azobeta wana espace moko na commune ya Kasavubu. Na yango wana vraiment ti tozokota na kati bozozala déjà branché ya koyeba kozwa événement pe bandule ndenge kelebeta musique kelebeta elongo na ye moko le grand caméraman un réalisateur hérité Mouamukasa sans oublier ya koloba voto kota na kati pe to yamba coordonnateur muta fandisi masolo awa balobi kaka mbotama pe salaka malamu na mwana mwasi moko kitoko oyo babengi Amika Mayabu Pomba ya taille babi le 1er janvier mwana mwasi abotami kitoko Amika Mayabu joyeux anniversaire Amika Mayabu, joyeux anniversaire. Babi wana pona ko sepelisa mwasi pomba ya taille talaka to yembelo lelo mukola concert ya Pacheko na mwana tozo yamba coordonnateur oaza ya makasi po alingi masole sala mawa producteur a solo oyo obetisa Pacheko na kati ya Kasavubu, na kati ya commune ya Kasavubu. Zulu Kaniki yango tobengi Zulu Kaniki le grand producteur abani masolo ango ya zoya apesela pona événement oyo eza awa lelo le 28 na commune ya Kasavubu na Jolu bokoyoka ndenge ye moko Pacheko akopalola. Bonsoir les grands producteurs. Bonsoir. Les Amis TV. Les Amis TV biso yeyo. Voilà, la monibino Les Amis TV. Voilà. Zulu Kaniki. Voilà. Je suis là en personne. Mais bato komona producteur bayebi ke producteur azalaka vimba akola papa mobimba un jeune mobo costaud. Maintenant on producteur bato ebele bazoluka bayeba mais komona Zulu Kaniki ngo moi nzoto moko mikie moi jeune mobo point. Bon makambu tout d'abord toi mibali, donc être un homme il faut oser. Voilà, il faut rêver grand, ou rêver makasi, ou rêver moulaï pour que réaliser Oyo Ligné. Et surtout par rapport, il y a notre artiste Oyo vient beaucoup la tique la biso. Parce que Zulu Kaniki a d'abord moi la matongue, azana Les Amis des matongues, Oyo président Chaussir Mokotaza président. Les Amis TV oyaye oyatini bino boya. Donc ndenge ya ozaki par rapport à initiative fondé modango ko créer Les Amis des matonniers tout ça ne biso aussi ba jeune frère na bango oto na mabele totali comment tokoki ko pesa makambo pona quartier la biso papa kenda yemo abelela Pacheko prince des Molokai et quand le roi n'est plus là donc directement d'office le prince azo comme un roi yango wana comme atikela biso e biso nde ba jeune oyo toza lelo na litonge na biso pour que litonge kende liboso et puis na batu na biso oyo tolito tia maboko nos artistes c'est tel que Pacheko. Bon comme na se lancer maintenant na makambo yango na bandi d'abord na mabele nde baloba la charité bien ordonnée commence par soi-même na bandi na on a palais na oya biso moko et puis to ok nango voilà. Siko Zulu Kaniki, les grands producteurs, pourquoi pas
kobandango na kati ya mabele ya matonge esika moloka efandisami yo ndimi ekwe na kati ya commune na Kasavubu. Voilà, très bonne question. Nandimi ko ya koto e na matonge toala na moi problème ya date et posaki biso par rapport ya ba salle auto ciblé tout ça là. Bon comme naza na salle au awa na sur le caméraman en kozwa Meli Melo. Donc voilà, makambu eza koto. Donc je suis ici, ngai mna gérer quoi la salle. Comme na la facilité d'abord ya salle nanu awa. Nazwa ki boye puis charge ya mususu tout ça. Yango na solo la ekotoyo na négocier très bien là. Et voilà ndeto bandela ekototo ko banda peka na mabele te. Oui, malgré la charité bien ordonnée. Toza na mabele matonge Kasavubu to ala eloko mongo. Voilà. C'était pas trop loin et puis to ngaki salmo ezala moi disa imoko nini tout ça. Et comme ça et bandeli to bandi yango donc to kende to zala un peu de partout, il faut to zonga la mabele, il faut to kende libanda tout ça. Partout na poto bazolanda yo bazolinga bayeba Zulu Kanika zanani Zulu Kanika utswa pipo lelo abeta to loye producteur. Zulu Kanika c'est un jeune entrepreneur congolais abotami na matonge akoli na matonge azana ba petite business na ye asalaka. Sali yango kozomona j'ai mes collaborateurs oyo tozalaka na bango bani tout ça na mukie oto gagner na biz oyo nazo sala natali peke pourquoi pas na bois kalisu moi côté wana comme liton jango mabelango to banda pena moi trop ba makambo ya bandule to kolina yango et ma vision tant nazo kola ezalaka ba yango okotala makambo yango na bandi yango na oya biso et voilà. Dans les petites affaires que je fais et na côté na se lancer les sous na la production. À part les princes ndongo moko bengie pachi ko les princes à part nani suso ko produire na kata Viva la musique. Ouais bon Viva la musique yemo déjà comment nous vivre. Viva la musique ezali ya biso. Tout ça la mission vive belé muna mutu a évoluer na ndenge na kotala o eze bandeli moyen ya ko dévoiler yango ba projet nyonso to ezate listing vraiment ya bato ezali rien que quand na viva tous nos artistes au bazar en Congo to yebi to tala comment to traiter na bango to traiter projet et tout ça on sera d'accord to tche makambo na nzela et puis to kei en dehors à Viva peut ko produire pe bato mususu yango na uti koloba donc en dehors ya Viva na okoza na bato be listing yali o na otala nani toki obanda otake na bango. Zulu Kanika nini ko yebisa bato nyonso basele ya malamu ndenge to okota na kati ya malamu yali artiste afandaki ala na studio azo préparer album na ye oyeya avant wana comme toi là il y a temps il y a tous en attend il y a ba festivité quoi nouvel an bientôt là nini tout ça net organiser que loco pour que zongi sabato encore image na ye ba dans la mutu et puis ba yeba qui est elo na ye moko ezoya. Voilà, c'était vraiment ça but il y a loco contact na ko pesa pe pa bato yo ba ko fanda ba Rolanda émission pe concert oyo peut-être ba ko benga yo pour na ba félicitation. Voilà. Ouais, numéro de contact nanga ezali on a partagé dans la WhatsApp tous les réseaux sociaux. Les a 089 plus 243 89 54 73 637 plus 243 89 54 73 637. Voilà numéro à contact. Il y a même artiste Moussousou Oyo à Rolanda nini tout ça dans la besoin il y a contact production mutu dans la besoin à ça la manif na salle Oyo. Les salle de fête et donc les salle polyvalente au salle à tout dès yolela réunion fête manif quelconque nous surtout les alliés au contacter la salle et aller et puis ils en a pris vraiment très abordable au PC ba tout trotter toi na Kasavubu sur Chaba na Kwenjolu le nom c'est Meli Melo comme vous voyez ici donc numéro 66 donc voilà on est là. Et ça n'a pas tant de soutien tel que la chaîne ici. Les Amis TV, le président Chaussure Mokoto,
ya talo atika matonge na été malgré libanda abundelaka toujours l'histoire tous les manifs ya matonge alinga kozanga. Merci beaucoup à lui encore. Merci beaucoup à Fondé Modango, Joe Modango Kikaspey, les amis de Matonge. Merci beaucoup à la présidente Bogos. Merci beaucoup à la maman présidente Joël Kalala, maman CGMI Mangeni, Sidney Poitiers. Un jour, le fils du roi, moi, n'a pas Wemba, il n'est pas dans les amis de Matonge. Bon. Voilà. Oyo, donc, toujours organisé Marambo tout. Donc, nous avons un soutien à Bangonio Sonto. Voilà. Merci. Dans les bons temps, quand on a quatre soit tout merci vraiment à Bandeko Nyonso Bozolanda chaîne au Bozako s'abonner à chaque fois, à chaque jour. Les amis TV, Yayi Moko Mobos et Papi Mokoto, Moussalo Lobaki Yango Tozo Sala, Toza toujours à Naïmo le Prince, Oba Bengi, Pachi Pacheko, Tozo Kotanakati, Namusala Oyo héritier Moukasa. Azo Sala pona biso balobi joyeux anniversaire à toi Amika Mayabu Mbotama Lamo le 1er janvier to continue kati to continuer masolo na biso. Yeah.